Congo ya sika balobi makambo ya sika. Bon journaliste boss Digo kauna bango Maurice Premier Mukulu journaliste boss na kati ya Congo ya sika. Na Congo ya sika na leli yango Congo ya sika. Wow. Mwah. Congo ya sika. Congo ya sika. Congo ya sika, très fort. Babi moi mobali o papa o tonton o bakombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo bakongo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier ngai moko responsable ya Congo ya sika Maurice Premier le Diego Kaou na ye na Paris on a interviewé bandeko na biso ya diaspora. Quand on parle de la diaspora, on voit ba oyo bazali na kati ya wumelacratie na ba oyo bazali na kati ya yebelacratie. Na kati ya wumelacratie, tozo passer pe micro koyeba vision na bango za ndenge nini bango balingi ko wumela. Pourquoi balingi ko wumela? Po basala nini? E ba ko se baser na ba loi nini po ba wumela? Ba yebelacratie, ba balingi ke Kabila dégage, ba ko dégager ndenge nini? Po ete ya solo bazwa pouvoir pour ba diriger mboka selon ba vision na bango. Biso toza presse, Moussa na biso zali ko informer. Moussa na biso zali ko tambola partout là où il y a la diaspora, en Belgique, en France, en Norvège, en Finlande, partout dans le monde entier pour informer, pour savoir ce qui se passe au milieu de la diaspora, leur point de vue par rapport à RDC. Nous allons répondre à la carte de Congo, pour informer sur ce qui se passe sur place dans la carte de RDC. Voilà un peu toujours tambola de gauche à droite pour tout soit ma image pour informer la diaspora, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la diaspora, dans la carte de wumelacratie, dans la carte de yebelacratie. Alors toujours souhaiter que nous sommes les cas et les cas kimia, il y a solo une solution, il y a bien tout le monde de la maki, il y a RDC et puis il y a solo tout le monde Congo. Peuple a besoin de l'IA, peuple a besoin de santé, peuple a besoin. Il y a les cas kimia, boyokani ezala, bato bakufate, makila etangate. Il y a la bise sur la presse. Presse intelligent, biso la diaspora, autour de la carte de la diaspora, nous allons pour informer bandeko oyo bazan en Amérique, bandeko bazan partout dans le monde entier, qu'est-ce qui se passe pour Namboka Congo et puis pour la vie Nabiso. Merci beaucoup. Dès que vous la passer micro Nabiso, wumelacratie bakolobanini et puis yebelacratie bakolobanini. En fait, la diaspora après sa conclusion là-bas. Merci, suivez-moi. Bonjour, bonsoir, Congo Yassika, Bato Sika, la Makanisi Yassika, changement de mentalité. Aouane Makambe Zalaka. Donc, yo tambola na ba pays, mais so e parité mystique. Alors, awa, toye ko joie, micro baladeur ya Congo Yassika, toye ba. Tension nini ba combattant bazanango, tension nini peuple azanango par rapport à les 19. Est-ce que il faut article 64, maintenant panzana muta panzana. Kabila dégage ou bien photo yokana ou bien photo sangana yangwana TV za radio te toujours passer micro ezala ba wumelacratie ezala ba yebelacratie micro zo le kapoto yeba yo lingi nini landa Congo ya sika on reçoit un message nous faisons que notre travail d'informer la diaspora et informer le peuple congolais sans plus tarder à droite message yangoyo les 19 pour na ezandengini pour na biso mama combattant Paris ici c'est Paris tous savons que makamone ezali que combattant les 19 ezali pour le peuple congolais azo destin na moko ya mer. Donc le 19 décembre soulèvement populaire tout le monde qui est en raté mais c'est aussi la Kabila hier moko azala conscient atika biso pouvoir avant le 19 décembre kenaye le dossier na Kabila ya biso makileta na mona biso te mais soko lingi makiletanga ekotanga le 19 décembre. Il y aura besoin de mobiliser tout le peuple congolais le 19 décembre à soi. Destin na moko a même pour le 19 décembre pour Kabila retira pouvoir alingaté, nous avons besoin de négociation, nous avons besoin de dialogue, nous avons besoin que Kabila dégage le 19 décembre. Ingeta. On a eu le 19 décembre et Linga, c'est le mandat na ministre toyoki tozolanda, tozala information, bandeko, ya rassemblement basangadi bazo koluka solution.
minutes oyo kozolanda biso towana planqueur ya Paris awa na château place bandeko na biso ya bakongo bavandaka awa chez Diego Musique rassemblement lokwa basangani eza mabe te mais date ya le 19 etikaka date ya le 19 ndenge bake wana soki oyo peuple posa ya peuple oyo alingi so esalami te tokeka na article 64 oyo biso tolingi na tete ya pays na biso tolingi si komona Kabila te na tete ya pays le 19 mandat na esili soki otikala sénateur à vie atikali makambo wana totikala nsima batali ndenge tokodirige mboka ndenge bakokamba baélection na présence na ye atikala oyo asala oyo intérim oyo asala tolingi yango te Kabila mais yo nayoki ozopesa chance na dialogue oyo ezoleka sikoyo bie ndenge nini bikaka tobosana yango tolekaleka te bon tobosana yango te bon soki ye a cédé na dialogue oyo alobi bon naza sous président le 19 décembre na tiki pouvoir okamba mboka ndenge ezali oui tozwi tosaisir soki baboyi badesoudre seni badesoudre nini constitutionnel nini wana po baza donc légitime donc baza légitimité oui baza crédible te donc seni eza crédible te cour constitutionnelle eza crédible te après le 19 avant eza leloko moko date ya limite eza le 15 soki solution ezwami te bakanga bisaka na bango le 19 donc ndenge ka article 64 pour réputé donc eza te makambo yako le 18 basuka dialogue wana esuka le 18 non pour esuka le 15 le 15 esuka kwa solution eza makambo ya mikolo ebele te alalisaka bapongi te oui bapongi na ya buso balalisaka bapongi te mais prenez-vous en charge asala makambo ya 2011 ezali kaka prenez-vous en charge soki tolingi tete ya Kabila so ezala te après le 19 makambo ya 2011 te bana bolala bapongi babebe eza te soki ka le 19 batali ndenge bakosala ndenge bakokontinue pays bakontinue soki ati mutu makasi soki akoboma biso nyonso asilisa biso bambwa wana baspécialiste deja baye oyo baboma bambwa bien baliaka bambwa bien bakolia bango nyonso wana tie oyo bakanyama baoloba bakimbuta baoloba oyo eza journée lokola même journée eza moto akwei na velo ingeta toyoki yo toyeba ndeko le 19 olobi nyonso olobaki message na yo na sokeza nini pas question de 19 eyaka ke Kabila kanga pesaka na yo zonga mboka ndoko totonga na mboka otonga na Kongo te wana na eloko moko to na Kongo wana upoto yango ingeta wana bozolanda toujours bakongole bavéritable awa na kati ya chateau kutu tozokondeka miko balader mpona kozwa point de vue ya koyeba umela krasi ekozala ndenge nini yebela krasi banani bakolonga tolingi ka peuple alonga tozokontinue ka kozwa peuple ndenge nini précieuse ane tole